Mbote bandeko nyonso tu bozolanda video bokoyoka eza ngai mama Moisanza bolimbisa moke mpona elongi bandeko mosusu balingaka bamona bon nayebi ke mingi bayebi mama Moisanza asalaka émission tozokende wapi. Vraiment bandeko na ngai so nasali video oyo mpona koloba kino eza pasi mingi makambo elekaka na mboka na biso Congo RDC. Ba Congolais vraiment tozala na conscience, ba Congolais vraiment to avancer, to évoluer na ndenge moko malamu. Pourquoi bandeko na nga nazoloba boye? Ba site na biso ya internet oyo ya ba Congolais vraiment soki vraiment ba site na bino bofutaka ba mbongo pona ka bo bimisaka kaka ba biloko moko ezanga tina bolukaka kaka ba polémique eza mawa mingi parce que c'est comme si neza wana boza na besoin mboka na bino ebongate. Bandeko pourquoi nazoloba boye? Likambo ya frère na biso, likambo ya ndeko na biso Zobozi na bandako loba kutu ke non moko eza na beta nanu kara mais kotala souci komona ndenge bato ba Congolais misusu ba jeune oyo bakufi batiki mboka batiki ba venir na bango fallait bakende musika na bana mususu babomi bango le 19 le 20 mais kotala ba comportement ya ba Congolais mususu oyo baza wana kaka na ba distraction likambo ya Zobozi donc ndenge eza wana soka kufaki ya solo to ya lokuta mingi bazosa bozomona même makambo mususu ba cameraman bozokende même na ba famille na ye kotuna ba question famille bato mususu bazosutuka bayebi te c'est comme si que non mususu eza plan bongo plan ngo ya bino bongo mususu ba jango pe bandeko na nga bokotokoki pe ko jouer na liwa ya mutu te soki eza ya solo to soki eza ya lokuta bandeko na nga soki vraiment nazokende kote ya lokuta soki eza kote ya lokuta eza baje mais na moment oyo biso tozolela na moment oyo biso toza na besoin ya changement na Congo na moment oyo peuple il faut bozala réveiller ta année oyo eza yango oyo keno Kabila il faut akenda azosisa mandat na ye ba Congolais bozala nanu pe na conscience ba Congolais misusu oyo bosali ba site na bino internet bozala kaka excité te soki boyoki place au polémique ezali ba site na bino nyo surtout ba caméra na bino ekeka na likambo moko mais bandeko na bino bakufi awa na Congo ba caméra na bino ezobima tate ezokende olakisa tete bandako te bokota ta bokutuna ta ba mama wana bakufisi bana na bango matanga na bango ezopase ndenge nini réaction ba mama wana ndenge ba perdre bana na bango na masasi botuna ta ba vie na bango te bino ba caméra na bino kendaka kaka na ba bisiko ya ba polémique soki mpe ezoboza kufi ya solo kaka likola ba caméra na bino ya ba polémique tozokende wapi ba Congolais tozokende wapi ba site bozela soki Kabila akei vraiment Congo ekozala lisusu na salite boye te Congo ekozala lisusu na ba émission ezanga ntina boye te ba site moko eza na valeur te ba site moko eza nango kaka wana place oyo bato babungisi ba milimo na bango mpona liberté mpona démocratie ya mboka bozokende te kosunga bango bozokende te kolakisa solidarité na ba caméra na bino te kaka mpona ba caméra na bino kendaka kolukaka ba place oyo ba polémique vraiment bandeko na nga ba papa mikolo ba jeune bino pe bozo film bosalaka ba émission boza ba jeune bozozwa te exemple te ba jeune bandeko na bino oyo batangisi makila mpona patrie na bango batangisi makila mpona liberté nzambe na ngai tozokende wapi na peuple oyo boye vraiment peuple oyo nzambe nzambe na nga bandeko na ngai ba politicien avenir ya lobi ya Congo vraiment soki Congo échanger eloko ya liboso eza ya kosukola eza likambo ba site internet oyo eza likambo ba journaliste oyo bango bazala kaka na gaz bazaka na ba région oyo ya gaz kaka ba région ya courant te kaka ba région ya gaz kaka bandeko na ngai esalinga pasi soki nasali video nazomona na toza na besoin ya distraction te toza na besoin passer message oyo ya kosensibiliser peuple ya encouragement botikala bato nanu ba distraction botikaka nanu bato nanu kisi botikaka nanu bato nanu koluka kaka koyeba ba polémique ezanga ntina bokobomisa bazobozi ebele bandeko ba cameraman bandeko oyo bozangaka eloko ya kosala te bokreaka ta ba émission moko ya ba histoire bolukaka ta émission eloko ya kosala nanu s'il vous plaît misala eza ebele bandeko na nga bolimisa soki bomoni na mati voix boye ça fait mal quand même na communauté na biso na ba site ya ba internet tozokende wapi